avis du public. Bang elo bazowela awa mbongo e bakoko boma mutu akufa bakunda ye likolo ya mbongo nakama makama mosala etali bango etali bangote bon biso mo toza makasi ya kobongisa mais pona kobongisa matete osinga fo ba matériel ezala na maboko to kobongisa matete esenga to timola ba terrasse to bongisa baba osinga fo ba nsima ezala po to bongisa matete mais nsima ezate siko to bongisa ndenge ni soko betela ba porte ba bulelo la mandia soko biso beto ba mandia te nako beke biso be porte te po yo mo beta ngotala ndako na salité oza pe obligé obongisa ezaka te ngapona obongisa ndako nayo bakuluna baleki to matete kubu ezate mai pe ezate matete koma sete ezala echangeaka te ezaka nde ezalaka matete beba burgomestre na biso nde balingi soigner matete ezate salité faut ba soigner matete mais po ya kuluna wana makambo wana batika yango ya kala kimatete za jubeki babiloko wana ke babiloko akala mais ezalaka lisusu te na matete okoti ovandi à l'aise kuluna eza makambo ya commune mobimbo eye mpo na mopepe oyo eti eza na commune moko te ezangi ata na gombe kutu kuluna azali ti bazomona na bango mais batiki quartier na bango lelo bakoma korenye na baquartier mosusu oyo ese ebonga déjà mais batala rétroviseur bazonga esika bauta batala rétroviseur. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ale kijaza ya lelo kijaza magamo kijaza barando ya badivize burumirenye DJ Love original mwana mere Teo Mukendi la patoche Disa Kokeme na mandokile kome na tebakuna Bakote libiso kina baze Bakote libiso kina Ale kijaza ya lelo kijaza magamo kijaza barando ya badivize burumirenye DJ Love original. Bonsoir, ça dépend de Herbozo Talebus dans le Libanais Mboka Balobi. Je suis votre humble serviteur Bébé Glody, autrement dit BBJ. On a profité, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Envie du Public TV. Balobi oza émission to kundo na quartier. Pona nini to kundo na quartier. Kala kin ezalaka kin label. Est-ce que lelo kin ezalaka kin label? Balobi ensemble dans notre émission to kundo na quartier. Toko comprendre toko yeba kini est-ce que ezalaka la kin label tilelo. Balobi toko na quartier moko pour relaxer bino bana poto ndenge nini kina ngo ezalaka ndenge nini kina ngo pe ekoma kitoko ta kitoko te kitoko kaka. Balobi je profite ya pesa mbote na mon boss avec beaucoup de respect ya Didé Masuki. Mandefa Pembe autrement dit mon thème super Anita Lelo Arsenal. Balobi mama Vanano autrement dit moi ça zanga mbanda. Balobi botoza na commune matete. Matete ngo yango yo. O matete bakuluna bazalaka. O matete ba maître bazalaka. O matete zalaka songolo pakala. Ensemble dans notre mission to kundola, to comprendre matete zalaka ndenge nini. Balobi na boso noté mon colonel Freddy Lumbwe Nadio. Bamboto to siko zane avec émission OST plus bino partout dans le monde entier. Botoza siko pona bino to côté na quartier moko pona relaxa bino ndenge nini matete zalaka. To ko matete zalaka na combien de marchés? To ko matete zalaka na combien de maîtres au bayebana? Matete zalaka na combien de musiciens au bayebana? Na boso noté mon ami Exo le tsunami na Paris bamboto to siko zali papa na Randall. Balobi tozana on est ensemble avec vous to découvrir matete.
tokomeke mpe kosola sur matete o matete bakuluna bakataka bato machete tokoyeba ngo na émission oyo tokundola n'est-ce pas ya dide masuki mandefa peme Moses Tampiko misapi zombi tomela bango makila po toza déjà na kati ya matete nayebi te tokoyeba est-ce que matete eza na bato mbongo boni namoni boye pembeni nanga toza na maître Zulu aza wana nayebi ke moto liboso onga na ofongola micro na eza maître Zulu na ndenge ya Kintimbu. Bonjour maître Zulu. Bonjour. Maître Zulu namoni yo donc bonne santé. Santé kitoko. Maître Zulu, excusez, biso toza chaîne ya TV na komo ya avis du public TV. Tolingi tobeta mpe lisolo sur matete. Awa yo biso toza na quartier nini? Kintimbu Baumbu Kintimbu à frontière ezalo la frontière na kati ya Saint-Michel. Kintimbu Baumbu 1 Baumbu 2. C'est quoi Saint-Michel? Saint-Michel. Bon, ezali staff papa ye mokonde mutu asali yango. Eza privé eza ya mutu. Eza ya l'état te bo l'état sali rond-point mais mutu asali yango po koma lelo boy Saint-Michel. Ah ouais, c'est toza eza ne rond-point ba moto ya mituka. Ba rond-point ba moto ba mituka pe place ba tu ba vendre ya place Vendôme. Ah toza pe na commune Matete. Commune Matete, eza sko na frontière qui sensu Matete, frontière nango yango. Merci maître Zulu, mais qu'est-ce que ça biso balobi Matete bakuna ba danger, Matete za ndenge ni bo vivara ndenge na commune Matete. Bon Matete histoire ba kuluna na en tout cas eza comme tel te. Ba kuluna penda ya makasi ba uta ba commune musu ba ka ochekende na kati ya Matete. Oka l'état simi makambo na Matete. Histoire ane ya la soute oka kisensu, kingasani, lemba donc na Matete makuluna ezala ma comme tel soute. Na Matete bo s'appelle ba musicien belé il paraît. Na Matete to na ba musicien belé. Ba musicien ba bimi penda ba otombo alokumu Matete ba penda penda ya oni lo penda ke musicien oyo mwana onia solo ba musicien oyo bana oni ya solo eza par bina filo atomboli Matete de l'autre zoka ba pala ke zo betama Maître Zulu excusez soko lobi kaka bina filo mais net to yo kai pare ba Gilles bo ape bazaba na Matete ba Fabrigas bazaba na Matete na ebite mais ko pour tengla biso lycée ba musicien oyo bazara na Matete baza boni. Bon, liste avec ba Fabrigazi, ba Iboa, ba Bina Filet, ba Waze quoi, do baze belé na kati ya Matete, baze belé azaka moko te. Baze belé ba tomo lokumu oni. Lelo oni ki senso yokani pona bango. Bon Matete to moni Matete za vaste, Matete za munene. Maître Zulu yebisa so Matete za na combien de quartiers? Matete ye moko asa commune, asa na combien de quartiers Matete? Bon. Comprenez que c'est la messe de notre mission to kundela ba quartier. Balobi to za wana na kati ya ba quartier Matete. Muke to okuta na ba vraiment Matete o bako bisa biso Matete za na combien de quartiers? Matete za na combien de prêtres? Matete za na combien de batu ya mbongo? Na moni ba mettre msu ba vandi awa. Moses Tampiko to pusani. Excusez-moi ça. Bonjour. Ouais, bonjour. Papa comment on a nous vandi wapi? Comment on a Kawita na vandi na Kintimbu na Matete. Na Matete na quartier Kintimbu. Na quartier Kintimbu. Le Kintimbu la quartier na kati Matete. Oui, la quartier na kati Matete. Yebisa biso na Matete za na combien de quartiers? Bon, eza pena moi pasi pona ko compter yango mais ba quartier eza ebele. So na bandi ko tanga ba quartier eza ebele. Mais kala Matete kena na réputation toujours mabe. Pour Matete kena na quartier ba maître. Soko ko linga mwasi na Matete ba robeta yo. Dans la commune Matete, soko ko linga mwasi ba sanini ba robeta yo. Na ebite yebisa biso Matete abo fera ndenge nini kala na kuluna ngo kaka bongo to ndenge nini. Talaga Matete tant bazo bengo Jubek donc Matete za Jubek babiloko wana ke babiloko akala mais ça la soutien na Matete côté au vandi à l'aise. Tout le monde a banjili za ba prêtre lo ba vena ngai e batambo bazebe na ndinga njili. Est-ce que na Matete pe batambo bazali? Ebele bazo cantonné na kati ya Congo oyo bato mbongo baza ebele. Faut faire ata ou 3 à 4 personnes ta mbongo ya commune Matete. Tangana du prêtre Somida aza mwana Matete. Prêtre Somida ba mota to na prêtre Somida ozola na biso na micho na émission to kundela ba quartier prêtre Somida oui on a constitué ana prêtre otebe déjà moi kala te okaka payer à part yena ni misusu. Bon tozana Raphaël Kibuka wa tombola toujours bendele ya Matete c'est Raphaël Kibuka. C'est Raphaël Kibuka. Aza honorable. OK ba mota to na monsieur Raphaël Kibuka na yibi payer na ni misusu. Bon tozana pire vena biso Jiligenda
tombola sur monument à Matete, Jili Genda, Nasiboka pe à trop, donc tozali. Donc si on comprend bien Matete vraiment ezana batambongo ebele, Matete pe ezana ba musicien pe na ebimisa ba cartona pe na mboko baza ebele. Neti nana ebele waze quoi, ba musicien makasi, ba métier noir, ba musicien makasi, ba petit bazo pe mikolo, bazo cartonner danger. Petit on est banane. Ah, babina filé, babisa makasi, do bazé belé, sur notre terrain. Faut que je t'en étais, mais faut que tout le monde m'a tête à l'équina bien filé. Oh, tout justement, Fabre si gazalé excusez à trop, bah fabriquer ces bazali. Bah fabriquer, bah bazé belé, tout le monde tanga, do tanga, bon peut lembi. Ah, c'est quoi parce que ça, ah, ça rond Saint-Michel et ça na quartier nini. Ah ouais, na quartier na commune ma tête. Ah. Et ça na double quartier et kabani kinsimbu baumbu. Ah ça frontière donc Kintimbu, Baumbu. Des quartiers. Des quartiers. Nous sommes les quartiers Matete. Quartier Matete. Par exemple, ils appellent frontière à Matete qui c'est. Bon, ils appellent frontière à Matete qui c'est pour avenir Kaboli Matete qui c'est sous Yangwana Mbamba Kilenda. Ngambo wana qui c'est sous Ngambo ko toza Matete. Donc merci papa Nangai, na sepeli. Comprenez que eux amis soto kuno to ba ki to kuno lango nanko. Ki to rata ki to rote, ki to ko kaka. Balobi, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Avis du Public et TV. Maman nanga super Anita Lolo Arsenal, moi c'est Zanga Mbanda. Il y a papa Dide Masuki. Donc bonjour. Bonjour. Papa yebisa biso komono na vando wapi? Komono nga Maître Mao. Maître Mao. Au vando wapi Maître Mao? Na vanda na Castel numéro 14. Maître Mao za maître ya makofi, to za maître ani? Maître mécanique. Mécanique pena ya makofi. Maître Mao to za na commune nini? Tona commune Matete. Commune Matete. Maître Mao, mais comme ko bisa biso, Matete za na ba titre oyo batu ba pesa ngo na monde entier, mais ba kanisa la Matete. Matete batu ba yiba ngo za place ba kuluna, place ba maître. Na yebite Maître Mao yo au vendre Matete, mais comme ko bisa biso po biso za chaîne Avis du Public TV, baso na biso partout dans le monde. Tu me comprends ko ba Matete ngo za la kandenge nini, condition de vie na bino a pesa kandenge nini. Matete za ngo bien. Mais condition de vie ka ba bourgmestre na biso ne ba ningo soigner Matete za ne salité. Faut ba soigner Matete. Mais pour ya kuluna wana makamwana tout batika ngo de kala. Lelo o na ba commune Matete commune o la plus salité na ba commune presque nyonso. Plus sale pena ya grave. Donc bourgmestre azomona te. Azomona masala lo te. Ya to le la na biso honorable Kibuka ba bundela biso pour Matete zonga soin. Pour Matete ezonga so senga nini? Esenga bango bato bana ba poste kuna ba bunda pour Matete zonga soin. To mona ba jeune musupe ba mumba lati ba nzamba la pe ba ko sa mosa pour na quartier na bango pourquoi pas bino pe na Matete. On était rompo Saint-Michel là. Na rompo auto teminga na yo. Biso mo to la propriété na petit na ngana Dino na maître Zulu na tinel na biso na kitim biso mo to la propriété. Na inima na quartier na bino awa. Biso mo to la propriété. Mabopo idée nini pe conseil yo pesa ba konzambo ko ba ko landa yo na miti on a chef sa vie du public ti ba propos ya commune Matete. Bon conseil to pesa bango ezaka commune Matete. Ezala ne tsaki tous les communes ba soigner yango. Ezala bien. Teme ba jeune oyo ba ko sala ba kuluna eza manque ya musala. Ce qui va zui bango attaché chaque samedi ba timula ba terrasser. Ba ranja ta ba makadam. So ba lobina moment chaque samedi ta ba ranger ba makadam ba sali ba komoli makadam. Batimo ba makala ba terrasser même était moi 10 000 ba ko sala yango okoma pe ba otika ba buso ba wana ulobaka biso ko buso ba seko zala kandoki na c'est pas te mettre na ngameka pour que ça na kati Matete batambongo pe ba zala pe belé kati Matete na Matete batambongo ba se belé to zala ba somida ba biko do ba se belé oui papa biko ba moto trop ce que papa biko papa ya Christian biko Christian biko ba moto trop ce que zali na biko Elmas papa toujours papa te belé batambongo ba se belé na Matete pourquoi pour reboncer Matete bo c'est la kaka ba bourgmestre batambongo ba ko chaper ba mbongo aje pour na Matete bonga volonté ce que ça bangoté comme nous bokina pas robeta porte te bibo lobi senga ba opesa yo nous bosenga raté soki betela ba porte ba bulelo la mandia soko biso beto ba mandia te nako beke biso be porte te po yo mo beta ngotala ndako na salité oza pe obligé obongosango ezaka te nga pona ko yebso ke bongosa ndako na yo bu biso to kombola ka biso mo to mona ke rompa so fanda ka ya salité to ka to kombola donc ba batambongo Matete baza mitema mabe baliko bongosa Matete ti donc comprenez que batambongo ya Matete baza mitema mabe Matete ekufi Matete zara boete
matete tonga mais pas belge à l'époque. Mais ça commune urbanisée. Belge est bien, on a commune urbanisée. Belge est bien. Commune urbanisée le loyo, ce que tamol ba quartier mususu, je vous dis bien Boleli. Mawatro. Congo. Bazo mono be ba monate. Bonjour Massa. Bonjour papa. Excusez-moi pour le dérangement. Toute sa chaîne Avis du Public TV. Donc sa chaîne YouTube. Donc aux émissions de surtout de la quartier. Tu le peu que commune par commune à quartier na bango nini ba vivaka. Mais na rotala be to moni aux encourager par rapport à to ke la ramatete. Nene to moni lio au côté ka moi ba dendo na yo au ko lukambongo la kisike aux amoto moko va mutu esaka. Nene na mikona nga ko tunu moi 2 ou 3 questions sur commune au Vandi comme bononani. Merci na yono pesi nga ko muna Gislin. Gislin, au Vando mais c'est Gislin. Commune Matete. Commune Matete. Mais c'est Gislin Matete. Ndenge Matete ah bozarande na commune Matete ah. Ben Matete Matete ski aussi les gimakas. Poani mboko na biso eza bien te. Ba kuluna ba legito Matete kuwe zate, ma ipe zate, Matete koma sete ezala echanja te ezaka ndezalaka Matete beba. Kumaka bongo ma ezate Matete ah pena commune Matete ah commune munene ro Matete boza bokoma pena pour mai. To sufi makas ma ezate kuwe ezate to fandika abuyi. Ina courant to donyo kama fa kuluna bat batambola su bien te. Mboko ezabete parce que ba ya mingi bazonyo kama makas. Ba ya misala te et on va comme iba kokanga ba jani ka pour ani musala ezate. C'est pour si yokanano. Ce qui Matete commune ba problème ya mai na ba courant et bongo beaucoup messe mosana et ni na kata commune Matete. Beaucoup messe to ça ne pembeni tu ebita osa yelo côté. Nzela beaucoup messe likaka yango. Nzela ngo zelo ezali ma ezali ata makadam ezati to wolobani. Yango to senga ba konja mboka ba otala biso kotu. Ba yoka biso ndezo la passe kotu. Comprenez que na kata émission to kundola ba bito ko kundola nanko. Ba beaucoup messe boko sate. Comment beaucoup messe Matete osa Matete mais Matete ba la courant. Comment beaucoup messe Matete osa mais Matete ba la mai. To sunga chef de l'État. To soutenir union et chef de l'État. Union sacrée. Peut-être bino bo sate carrément bo fixe chef de l'État. Tangi bo salate carrément bo kanisa ba kanisa chef de l'État a salate. Pour bino ne bo sa ba tu bo aider chef de l'État na musana e. To rokundo na bino na mission to kundo la ba quartier. Je profite Europe Sabino, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Avis du Public TV. Merci Ndekonanga, na moni papa paza pembeni te me pour son papa. Merci Ndekonanga. Bonjour papa. Bien papa. Comment on a ni papa pour vendre wapi? On frère Samuel. Frère Samuel. Frère Samuel. Na sepeli ko sonos frère Samuel au vendre na commune nini? Bon na vendre na commune Matete toujours. Na commune Matete, na quartier nini? Na quartier Baumbo. Quartier Baumbo. Mais qu'est-ce que vous savez frère na ngai Matete ah bo vivaka ndenge nini na quartier commune Matete ah. Bon, tout justement, na Matete vraiment, ils ont vraiment passé. Naba surtout ba continuer biso ba beaucoup mestre na biso d'abord ba tili biso awa na comme na Matete vraiment et loko ezate. D'abord on a ça la suivi té na quartier na ye population ya commune na Matete. Ayebi yete bisika vandaka asala ka musala nini to yebi yango te. Na Matete tala ande zali salité na façon mo sakana te. Ba poubelle ezate, mai passi, courant passi. Vraiment insécurité. C'est grave, il y a la commune Matete oh yebana partout. Bolo ba ke boza problème Matete pendant que boza ba tambongo na kata Matete, boza ba prêtre, boza ba musicien ya minene na kata commune Matete, comment boko le la courant na mai comment? Oui, c'est vraiment li ba metema ya bateau ba pesi biso na commune na biso ba za vraiment metema mabe. Commune na Matete eza commune moko eza ba Batambongo basa na commune na Matete ba vani na commune na Matete mais soko tali réellement que commune na Matete eza yango te ndengo yeba kango depuis kala ce qui mbule beti boko leka a kutute boko leka a timito kote comment leka na banzela mususu po nini salité na façon mo sakana te nous ba jeune bossa salongo fokara beaucoup mais c'est pas le salongo po bon saka maele kate. Bon d'abord on a nous essayer un peu moins encouragement ya chef ya biso o batili biso awa yena azali na biso azali numéro 1 ya commune na biso tango ya zo monana
azopesa ba info na kata commune na biso nde ekopesa pe ba jeune courage ya kosala musala oyo etanga mpe ya biso po yeno fa mona na rato mona na raté mawa trop. Bourgmestre amona na raté bourgmestre ça va na bureau na ye musala ba pesa zande bureau akomaka misala akomaka mikana na ye pour koki akota mutuka na ye akei mais population ba mona ka bourgmestre te levé Washington grand pays balobi bourgmestre matete avant na kaka na bureau El Kalumbo motema ya mama Adeline balobi El Kalumbo motema ya mama Adeline bourgmestre matete avant na kaka na bureau toko kundula bango na nko kitoko ata kitoko te kitoko kaka venanga ya palais China Rambo l'école 3 Adonis bamota trop DJ nanga chaleur bamota to siko zali na bike émission oyo et c'est presque partout boko sepela boko mona binu moko matete ndenge za to kota ba mama pe ba na kata commune matete baza pe na droit loba. Bonjour maman. Imbongwa bat. Bonjour papa. Mama komona ni ovandi wapi? Na vandi na commune matete komona mama bibi. Mama bibi na commune matete ovandi na quartier nini? Na Baumbude. Na quartier Baumbude. Mama bibi meke pe ko yebisa biso mama na quartier matete awa. Pardon commune matete awa na quartier Baumbude bo vanda ndenge nini bo vivara ndenge nini bino awa. Awa na commune matete vie ezali susute. Vie comme cher matete comme salité to yebite na kati ya matete sope komi et soki na kati ya commune ya matete soki bourgmestre azalaka sope azalaka te to yebi pete. Mama mais que peut que matete to yebi eza commune ya munene oyo eyebani partout matete eza commune ya munene matete kenana nous sango ya mabeke matete la quartier bakuluna matete la quartier moko boy donc ya mabe to yebite mama oyo za chaîne na biso za avis du public TV émission oyo za to kundola to lenga pe ba doit comprendre matete ngo za la ndenge nini est-ce que matete eza na bakuluna est-ce que matete ba bomaka batu est-ce que matete eza pe na ba musicien bien eza pe na ba tambongo bien matete ba za la ndenge nini ah mama mais que peut que biso commune matete eza na ba musicien bien eza pe na batu baza na ba moyen bazali kuluna eza makambo ya commune mobimbo yepo na mopepe oiti eza na commune mongo te ezangi ata na Gombe kutu kuluna zaliti siko bana bakosisa bakuluna wana so ba difficulté nini obozana wana commune bino oya matete ba difficulté nini obozana wana commune matete awa ebele vipas ma ezate courant ezate sa eloko babengi nanu salité ekomi neti commune liboso na kati ya Kishasa oyo ekomi matete salité leki kena na kati ya commune tala mopanzi ya commune salité makasi commune oyo pesi beaucoup mais ça au siège makasi mais c'est grave presque beaucoup mais ça salité ça la on ko sa beaucoup mais ça makambu nazo ko sile makambu te ya solo c'est que beaucoup mais ça sa te azo salate place na mo salité azalaka wabi to yebi ete to mona ka peyete nan to mona yepete atambola makolo tikana tala commune onga nazo sala eza ndenge nini na bakwe nan to mona yete to mona kaka o bakangi batu mbongo bang elo bazo wela awa mbongo e bakoko boma mutu akufa bakunda ye likolo mbongo na kama musala etali bango te. Bonjour maman nanga. Bonjour papa la biso e. Mama komona ni povando wapi? Mama Golden na vena kache Baumbu. Toujours na commune matete. Na matete na biso salité. Mama balu matete kufi ya solo. Bongo mwe mozo mona ngote. Boleki njani? Ya liboso bona kolonga lemba chi matete nzele zate. Bana libulu pose buka na chilelo. Bazoka mbongo machaka ngwapi? So wapi? Oya kabali matete na le côté le bambino wana. Ta sous région? Point wana bane buka na ko dépenser ko senga ba kombi ba bongisa ngoto tamboni ba kozwa. Mikoso mbongo ba kozwa. Surtout biso to teka mikoso. Desa finance. Finance wa samsanyu. Bo pesa ba desa. Desa ticket matete mobimba ko tanga ya wenzete. Mbongo na bachaka ngo wapi? Ba sala ngo misala mukolo nini? Tengi bino bo pesa ka. Ba yebisa ka bino kenda ke panani. Na ma poche na so de ba koma ka finance. To ebite banani bazana finance yango. Siko bloka boy bourgmestre na bino ya matete. Azolo ba nini pona yango? Yebi yango baliaka bango nyonso. Solo wana. Bilanga baloko bakuta biso ne bia boy na ba ngamba na ngo bilanga na bango.
maître colonel Freddy Lumbwenadio balobi bourgmestre badesa ba maman ba pesaka ekendaka wapi ba maman batekaka ba pesaka 200 ba 200 on a 500 on a 1000 personnes on a 10 personnes c'est ça combien est-ce que ba mbongo wana eko bon ça matetete est-ce que ba mbongo wana ba maman ba pesa ba 200 wana eko ki jamais kolongola ba salité wana na commune matete balobi toko kundola nanko kitoko ata kitoko te kitoko kaka comprenez que tout ça toujours la commune matete balobi matete yango yo matete oboyo kaka yango yo balobi matete kufi to moni ba maman baleli ba ko pesa ba 200 francs na bango chaque jour ba 200 et kenaka wapi bourgmestre matete oko sa te babi bourgmestre zo sala te matete ekufi boye toza na quartier ya Kintimbu leke bino bo mona awo eza ebale toza na Kimbanseke te tona Mbanza Ngungu te tona Matadi te mais toza na capitale ya Kinshasa na commune ya Matete Matete comme le roi tona Mbanza Ngungu Matete comme le roi tona Kimpese po bourgmestre avant na bureau awo sa te to kundola nanko balobi to tamsa ba miko moko pa tous les muta Matete roloba po Matete ezare boete o Matete quartier ba commune ba maître o Matete commune ba kuluna to redécouvrir ensemble na mission o soki Matete ezare ba kuluna Matete ezare batambongo boni batambongo Matete boko sala te na poto bo sala te bo na poto po la sara bilamba bon n'importe quoi pour la somme va parler mais pendant que commune abino et kufa abonnez-vous massivement dans notre chaîne Avis du Public TV balobi mes respects na mon boss ya di Masuki mandefa pembe balobi mingi moi si azanga mbanda super Anita lelo Arsenal maître Mabel Liwa matetango yango yo moi stampiko totamsa mikopa ba maman bazana bakoloba to sola mkep si matete to me repero beta masona ba maman na ba yaya ba pesa so matete koma ba pona nini to est ko ba maman na kata matete to me repero beta masolo ya matete. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment nani? Comment na mama Jackie? Mama Jackie uvandi wapi pe na commune nini? Na fana matete na Kintimbu. Na Kintimbu. Mama Jackie Kintimbu za moka ba quartier kata matete. Eza moka ba quartier na kata matete. Balobi matete kufi. Pona nini matete kufi? Matete za ko kufa papa matete kufi po ba konji na biso matete ba lingo bongisa te yango matete ekufi bino mpombo bongisa commune bino afa ba bokonzi bino mo bo biko bongisa communauté bon biso mo beto za makasi ya ko bongisa mais pona ko bongisa matete osinga fo ba matériel ezala na maboko to ko bongisa matete te esenga to luto to timola ba terrasse to bongisa baba yo singa fo ba instrument ezala po to bongisa matete ba instrument ezate sko to bongisa ndenge nini pour matete kala ezalaka commune moko bozaki conçu par ba belge neto yebi mais le matete comment o matete ba kuluna o matete ya ba maître o matete kuto koma plus salité na ebite maman matete bo vivara ndenge nini condition de vie na bino ana commune na bino matete awa matete eza ba kuluna te matete eza pe ya ba maître te matete oyo eza na ba konzi ebele oyo ba bimi na kacha matete neti banani toza ba konzi oyo bine ke ba yebi toza honorable Kibuka mwana matete asa mwana matete honorable Raphaël Kibuka mwana matete mwana matete excusez maman honorable Raphaël Kibuka mwana matete ndenge nini honorable azali na mais commune ezokufa honorable zo lobelo te kasi ya wana sepe lokola bino boye peut-être ko sala misato bambuyema na susu mona eli susu acha ngona mutuke biso ba matete tozolela ko nini misusu matete pa Raphaël Kibuka toza na papa wa bongisi biso na kwa wenze awa de nani tsafu Daniel tsafu honorable Daniel tsafu pe mwana matete pe mwana matete ye na moni pa kuna yosa ba salongo azo ba salongo mais na no sukite fallait biso pe na biso to sakisa maboko longo na bango poto bongisa matete po biso toza na kacha matete ni zo sanga ba matériel ezate biso toza na volonté nete sika na biso o papa toza na volonté biso monde to sali musala ko longo la sable o na poto oyo po moto bato ba koyebela bazu ba pasi tolobite madame to longola mabeto matisa mais ba matériel ezate so ba bayi ko boga so mabanga awa o mona place on to ko bongisa tikuna liboso to ekosi ekobonga biso o za chaîne Avis du Public TV émission ezato kundola ba quartier to tambola kana ba quartier pona olakisa ba konzamboka ndenge ni ba quartier zo beba ndenge ni ba quartier sanini ezobonga
nini ozosenga na bakonzi mboka bakotala biso mpona quartier na bino to pe na commune na Matete. En tout cas nazosenga na bakonzi na biso ya Matete bayokela biso mawa bazongisa biso Matete ndenge ezalaka batela biso bacarnivore ndenge ezalaka babongisa babalabala bato bamituka eleka kitoko babongisa Matete ndenge ezalaka na kala ndenge toyebeli yango surtout Daniel Safu na honorable Kibuka. En tout cas pardon nasengi bino makasi nga naza mwana bino moko ya Matete boyebi nga bien. En tout cas nasengi ba pardon bobongisa biso Matete ezonga ndenge ezalaka na Matete a besoin na combien de batambongo bayebana na commune Matete à part no ba honorable batambongo combien besoin na commune Matete bayebana batambongo Matete baza ebele papa ta ba notanga ba komo musuna okoka te baza ebele eti nani baza ebele so na kotuna boye pona nini po comprendre que na kata commune Matete ba potre bazali ebele mais Matete zo kufa batambongo Matete boza wapi ba honorable bana Matete ba vota kibino boza wapi. Est-ce que le Matete bozala ba musicien pe ba yebana na commune Matete bazali tozana ba musicien ba yebani nana tozana ebwalota utala Matete tozana bina fila aza mwana Matete tozana bango baza ebele karma pa mwana Matete tozana bango ebele même ba waze kwa baza bana Matete ti Matete zo kufa ba musicien wana so ba grand leader bazo le beloko te pona commune na bango bazo mona na bango mais batiki quartier na bango lelo comment ko réunir na ba quartier mususu o ese bonga déjà mais batala rétroviseur bazonga isika ba uta bazonga isika ba uta batala rétroviseur. Matete na combien de quartiers? Matete na 37 quartiers. 37 quartiers nyonso wana ezaka mabe ya kitoko ezate ya kitoko eza sute nyonso ebebi ya mabe ya kitoko ezate ya kitoko ezate nyonso ebeba bonio naza malamu ka tozaka na susi ya Matete ka ndenge oyo omona awa Matete za obeba makasi bakonzi baza koleka na butu na moi me Matete ezala boye te biso ozala tokoli na Matete ezalaka bie boleka bamakadame eza awa bozotambola kitoko na mituka eza bamoto apambeleka na su bien te Matete ekufi ekomi poubelle lo ni ezosala po Matete ekufa ka boye Matete ezalaki bien ekokufa ka boye lo ni ezosalaka Matete ebebaka boye ezaka nyonso tu tozala siko bakonzi ya mboka tibo siko toloba nini po biso moko ata tobi tosala basalongo so tosala dernièrement tosala basalongo awa na maboko esimba te il faut batinda batu batini ba outillage nde ba ofongola ba caniveau nyonso eza boucher awa sikoyo bourgmestre na bino Matete olobi nini mpona bourgmestre pe bakonzi bakotala bino na commune Matete na émission na biso otokondola bakartier kaka nde eleki na nga uti oloba awa babourgmestre fo ata rétroviseur bakonzi ya mboka bamusicien bato ya mbongo oyo bauti babimi na Matete bahonorable nyonso babimi na Matete fo batala nsima kote bauti bayebana kobongisa mpo moto auta komini mosusu ayobongisa Matete te kaka biso mo bana Matete nde totelema mpo tobongisa Matete. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Maman komona ni povando wapi? Mama Marie, tozaka na baumbu. Yo moko monika na zana baumbu. Baumbu toju na commune Matete. Na Matete kaka. Maman Marie, Matete na biso ezaki boite bato bakolela Matete kufi pona nini Matete kufi? Bon, Matete kufi toyebite tozana ba député, tozana ba député. Matete kufi tokoma mbula so ebeti. Tozo tambula na mapango ya bato pemeni prince mwato leka ezate. Mbo baboseli koto yo ndeni batala pe koto ya baumbuti yo kaka yo moko o filmer ka ditba mai wana etikali muke mbisi ya mai ebima na kati wana eza kitoko te bakanisa biso pe bato baumbu tozali bato baumbu tozali bakanisa bayo na ba prince a koto yo bamona ndenge tozali mais maman likamako kamwa Matete o eza commune o yeba na partout na monde entier balobela Matete poza Matete za commune na munene o biso ya musicien ebele bato lolenge na lolenge mais comment ça fait si ba quartier ko kufa ka boye ni ba konti ba koloba te ba musicien pe minene na bino ba koloba te na ebite mama nini okoloba ba konza mboka ba yo kayo na micro na biso bango il faut ba yeba ke toza na souci ya quartier baumbu toza na souci na makasi baumbu jamais ekokobeba toyebi ke ba député bele ba bimi na baumbu tozo vota ka bango il faut le baza na souci na biso ata ba pesa biso mbongo na bango te ka babongisa nzela babongisa ba prince to tambula pe na prince liboso to bana tambula na prince lelo to komo tambula mabele pona nini na poto bato bazo tambula na prince kasi awa to tambula kaka mabele to kota na mapanga bato to dusula pona nini à part marama ba érosion ba prince condition de fine bino ana commune Matete awe zandenge nini nanu. Bon, condition na biso na ndenge nini ya kovandela na condition de vie bon en bref ndenge ni bo fifaka awa po msu ba circourant mai vie sociale na bino commune Matete awe zandenge nini. Bon, courant eza passe net na minute toza na courant te to sel 4 jours 5 jours coureza futa courant te bo so courant te tozo futa courant na ba farti tira mai ezoya batala pe likambo ngoti bakotala ngo
courant ezoya courant eza te mai eza te ka facture ezoya bazwa kotungisaka biso na bato ya régie des eaux bato ya SNEL eza kitoko te eza soni na kotala commune monene lokola Matete bolela lokoli comme lokola courant mama ni comme bourgmestre na bino oyebisi bourgmestre nini mais c'est le bourgmestre pour na commune ya Matete bourgmestre atala likambo ya courant na mai batala likambo ya courant na mai po mulili bakuluna bazo batamala sa ba camion na sa ba voiture batu obima boy bakangi yo na sac ba botoli sac eza kitoko te eza mboka na bango ti tokoloba nini biso totalila bango basala misala kitoko tokosepela Matete a mama na ngaske boza pe na ba wenza minene na kati commune Matete a wenze taka moko wenze ka moko ya Matete mimi tokenda ka zandu babongisa pe zandu angoti mimi tokenda zandu ekomaka bachibo mpo luke eloko bo ozokoka te toroya zandu toroya lelo toza na commune ya Matete lelo tobeta mama solo ya Matete mama na nga eske Matete eza na 37 balobi quartier 37 quartier wana wenze kaka moko eske bo fera ndenge na 37 quartier na wenze kaka moko za wenta munene to ya mukie mbo balobi maladi zebele wenza moko tozo tutana korna tozo ngo kaka mui pepe wana tokozwa ka maladi yango wenze zaka moko batala pe bafungola ba wenze mususu bato mususu bakotaka na ba wenze ata mike ekozala kitoko tokosepela makaso basali biloko wana surtout wenze batala biso makambo ya wenze batala biso makambo ya courant mai tokosepela toza mposa mbongo na bango tebalia ba mbongo na bango kasi biso toza mposa babongisa mboka na biso tosepela ouais comprenez toujours que toza na commune ya Matete balobi boye toza na Kimbantseke te toza na Kimpese te toza na Bakongo te mais toza na kati ya province ya ville ya Kinshasa tala degré Matete ekufaka boye toloba te toza na marché Matete précisément na marché Kinchaku ya wenda Kinchaku mpudi ela deux quartiers oyo esangani Matete kufi binomo bomona Matete ndenge komi ba mama ba oteka na salité ya boye coronavirus ya boye area te ndenge nini na pesa ba vaccin to na nanu propriété ya mboka na biso babi to kokundola na nko la propriété na pesa mbote na nga pavé na nga colonel Freddy Lumbwena dio ayima colonel Matete ekufi to kotambusa micro na biso toujours na marché Matete précisément na marché Kinchaku pa ba mama bilenge ba roloba nenga nini Matete na bango e komi boye bonjour maman bonjour papa comment on a pour vendre wapi mbonanga mama Mikline na vandi na Mutoto toujours na quartier na commune Matete kana commune Matete quartier Mutoto na commune ya Matete commune Matete mama to moni Matete salité Matete ba fulu Matete zokufa pour nini Matete zokufa kaka boye papa mingi akoloba te bino mo bomona biso a banda balongoli biso basalite awa wato sepela ki meto kopa te mai eleka su te nzela mai kolekeza te baterase eza te koteka tooteka su te tokomika soko ye banda tongo ovandi kaka boye po anini circulation ebebi siko na ebite mama nanga bozoteka te pona nini ezosalaka boteka te mboka ebebi te papa est-ce bon mboka soki ebebi est-ce que bilambe ebebi pona moni bilambe eza kitoko awa toza na biloko bien awa me baclient baoleka ndenge nini nzele komi mai salite lebeti tozokoka te mai etondi ezokota ntina mapon tozokoka te tokompana kopepa tokoka susu te fulu ona na chile mno fulu oyo daka kochango bana balongola bacha wana na oyo kuna tili ona ba ekolongola te fallait nanu batimo nanu ba terrasse po eza terrasse munene avant tout atimo fa balongola batimo na ba terrasse avant longola salité ya longoli ka cette terrasse tika siko soki mbule beti mai awa moya kolekeza te Matete salité leki mama nanga meto monaka na ba commune mususu bilenge batelemaka bango moko basimbi pe pa ba ko sa pe mo asalongo pona ni bino Matete te boko sa pe salongo bino mona pona commune bino peke e bonga pe banani ba futa bango balinga ba futa bango ti mais net yo moko net liboso ya maison na obo posa la ngana za makasa osimba pa onati mo la terrasse wone za na ba mibali bongo bourgmestre na bino na sa wapi bourgmestre za na ye na bureau na ya vandi na ye ya za vandi na bureau ti
ngaku nayeba te longi ya bugumeso ata komona misi bo nayeba te longi na solo wana nayebi ete papa nayebi ete nayeba te longi na ete so aza pembe so aza mwindu nayebi te so aza mukuse so aza mulai nayebi ete kaka mutu moko kaka tomoni awa wa Daniel Safu nde tomoni siko mwa bolimi simukia na à part na bourgmestre na biso matete na matete a bato mbongo nini o baza na matete pe o bayeba ni bato mbongo na commune matete banane namoni te namoni ka Daniel Safu nde mta ko sabo ya za député mutu mbongo na matete ka Daniel Safu bonga namoni nayebi bato mbongo na matete namoni ka Daniel Safu mta ko sala boy mutu musute siko a part na nuye boyebi bato mbongo nini o boyebi na matete a part na nuye nanu na yebi na ngate bamuni sama na misuti soko yo banyo sala action ndeto yebi ko amutambongo yo senwe no to vena ndaku no bonto yeba ke yo za mutambongo mais vous avez musicien préparé ba pour commune matete ngana okamo matete oyo eyebani partout matete commune munene matete commune bana poto mais na okamo matete jusque là bolobi ekufi nanga mona komona matete kufi matete c'est pola component toza toujours bona marché na biso ya Kinchaku ba maman baza vraiment trop fâché pour makambo o ba mona na commune na bango ezo sala bango ba kitorote. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on a ni povandi wapi? Comment on a Stéphie? Maman Stéphie. Ovani na commune. Avani la batende. Batende za? Kinchaku. Batende za wapi? Batende ngona liboso 37 idée. Déjà toujours na kata commune Matete. Oui. Premièrement toza na combien de quartiers na commune Matete? Kamute maman na yebisanga na Matete na moni na koti Matete elekelinga Matete kufi. Ba kolela Matete courant. Passi, la matete tout est à passi. Yebisanga na matete kufi pona nini. Papa mabiso a vraiment to lembi place. Ande bo mona boy poto ambule betite. So mbule betite ça ata 3 jours na ndao to te. No awa na marché ya Kinchaku. Azima ba tende na Kinchaku. Na ngamba mpudi biso mai su do mbula ka so ebete makasi to sala 3 jours. Toteka ate mais ba boutique au mona ba magasin o efunga mate mai tonda ka mai tina libumu moya kutolekeza ati neti biso nde toteka na sebwe o mon totanda ati donc to sambela nzambe makasi mbula ebeta ti ba miso basenga mbula me biso oboya o so ebeti toteka na biso ti to senga ka ba konzi batela biso place siko lo ni esala ka po bino mai a evandela bino lo ni esala ka po mai evandela bino al bonsoir ki sensu abua kaka penza mai boy na ba mbela jaune wala nyoso ya kovandela biso ndenge zo ba konza mboka bazati baluka moni na osala ka mai kisesu e ya kanzana bino te kasi ngo to senga te ba longola to mona député na biso awa soki safu soki nani ba benga aya longola liso ba zelu yango pa telemsina longola te to ebika ya longola na yango mais mai nde awa nde soki kambule beti to tekati to sa 3 jours na palais ko boy bana ba oliani to bika ka place on to bondela ba konzi ba ba bongisela biso place oyo po choisati ba konza mboka balobi awa na marché ya Kinchaku soki mbule beti batekaka te pourquoi mai evanda liboso na bango yango batekaka te ba konza mboka quartier avenue Kinchaku batekaka te soki mbule beti boza wapi bourgmestre ya commune Matete son excellence commune balobi ebebi longa na bureau ça descente sur le terrain mona commune ndenge komi petit peuple ebeleli baleli siko mama meka poke biso awa na Matete awa boza pe na ba musicien o baye bana na commune na bino ba musicien net nine biso do senga ne ba konti ba bongisa biso place awa a part non ba konti batambongo oyo baye bana batambongo baye bana commune na bino bazate batambongo batambongo papa wana nga italinga itenga na senga ka ba konti ba bongo potango tanga kombo awo memi ngambo batambongo bakoki pe ko bongisa pe to mona batoloka ba colonel Freddy ba Washington les grands pays ba bika sumbu bato ba Brice Kuka bato ba maître Chamo ba Jenga Samuel ba so ba moni place mama be ba na facilité bongisango pourquoi pas batambongo ma TTP ba s'appelle quoi bango ya ngwana ndeto senga baya kaka biso do senga ka aide na bango baya basunga biso po biso pe muto zwa mai to teka balifanto balia banini batanga tara mukila nde ko mi passe à part my condition définie no Matete eza ndenge nini condition définie no faire ndeni ni kolia na bino ndeni bo fande na Matete apa Matete kena répétition mabe Matete ya bakuluna Matete ya miibi Matete ya mabe nyonso esa mara Matete yebisa biso Matete abo vivaka ndenge nini Matete to viva na passe kuluna kokotela bato na ndaku kobotola do passe penza to ebiti
so tosuka wapi toviva na pasi biloko cher minerva la bani pai tokoka te tokomofandisa na bana ndako moya bakile classe eza te mpo nini mbongo eza te mokona mboka tie gratuité. Papa oyebisa o mama deso matin me mikolo kutu basungi biso po kopa madeso ekiti zomon kopa madeso ekiti ba Thompson kuna ba vive fe so sombi ya opola moya oleza te toyeba te biloko batila biso so to viva ndeni tokomolela biloko ya makasa po tokomobanga musuni bazoleka nango awa en vrac baketila biso na chambre fai tosengaka mokonda tela biso biloko alandela tina ba biloko wana nyonso po to viva malamu. Bonjour maître. Bonjour messieurs les journalistes. Maître Kombonani. Ngai kombo maître chaud. Naza maître ya judo ya matete. Né grandi na matete. Na travaillaka na club ya boulevard pa ya maître Wilson Betoko o na PCP amna evanda na kimia stika biso déjà moi depuis kala. Maître chaud. Maître obotami na matete na quartier nini. Bon ngala za mwana juste na za mwana des bonhommes. Quartier des bonhommes. Na quartier des bonhommes. Si le maître chaud zaka na commune matete. Si le lo na zaka na commune matete. C'est que maître chaud a eu toutes les difficultés à matete. C'est que na ebi pena toutes les difficultés à matete. Maître chaud na mekope ko tambo na commune matete. Na tambo presque na quartier matete. Na yoki kolele moko na moko maître chaud. Mais na osala vraiment rapidité pas na yo maître chaud que nous vraiment malembe. Mais que pour ça na kata commune matete. Besoin na combien de quartiers na kata commune matete. Bon na kata commune na biso ya matete tozana ba quartier belé. Tozana pina na ba quartier belé to koza plus ou moins ba 15 ou 14 quartiers. Parce que so habite 37. Bon, et koza pe naturel koza pe ba tozana ba quartier belé. Na kata ba quartier no belé wana bato mbongo nini o bazana kata matete pena ozake aleki bato mbongo nyonso na matete selon maître chaud. Pour na ngai za Daniel Saf. Daniel Saf. Kuna tolela bwaki ba fulu kuna. Te Daniel Saf musala kitoko. En tout cas ça moto photo bwaki la ba fleur. Bon ba fulu bwaki kuna la population yoko déclarer mais c'est Daniel Saf bwaki ba salité kuna. Bon, to me kakakula na maloba ya batu te. Omoni batu bakitisaka batu. Ezana bato batombolaka batu ça pe na bato bakitisaka batu. Mutu so sala musala kitoko faut kumisa ye. Faut relaxer mutu sala musala kitoko. Donc en tout cas Daniel Saf ndé makam. Donc selon maître chaud Mutambongo na matete bobimeza honorable Daniel Safou. Bon, makambo honorable Daniel Safou ça les marqué ngai parce que na mona ki yende mutambongo parce que makambo commune ko zo charge mais Daniel Safou yemoko un individu un député moko boye a zo en charge a zo salango. Donc c'est que yende leki matete mu malambongo. Matete maître chaud tozana combien de vedettes artistes et musiciens? Na matete toana ba artiste toza na ba vedette mais kotanga nombre na bango ndi na ngoye baté mais toza basé belé tanga 3 ou 4 musiciens matete pena o ba yeba bana matete solo vraiment. Bon bana matete ba musicien ba yeba ndeti Karma pa ndeti Félix Oazé quoi et puis na Fabregas. À part Fabregas misu bazate te misu na yebiti bongo bina filé te bina filé ra mona matete ya solo wana te bina filé za mona matete bongo Fabregas te Fabregas za mwana matete bongo nono Fuji pe mwana matete bongo ebolote pas za mwana matete. Comprenez que maître chaud yoyo maître mwana matete solo yoyo maître chaud na bi ka stand de notre robeta moi ma solo ya matete pena moi mingi maître chaud matete ekufi bato balu matete kufi matete kuna difficulté tellement ebele maître chaud pourquoi matete kufi mais quelles sont les difficultés au besoin monde na commune no matete awa. Bon, la commune à Matete par rapport à biso, awa na commune à Matete, ba difficulté zali. Oui, tout ça ba tout kobo a été ba difficulté zali. Tout ça non premièrement na ba difficulté à Banzela. Tous les 4 coins zela nyonso eza ya obeba. Tous les 4 coins zela. Donc surtout une zela o euti koti euti sous région poko ta Matete. Di bulu moko salami wana. So euti ndeti banunu o nzela nzeti ya sa pompo bi mandeti kota ya banunu. Okukuta na nzela côté ya batandu nzela wana nyonso eza ya kobeba soko pusani lisusu mwa liboso face à face malandi lokele baumbu en face à hôpital ya eza na malandi wana okukuta nzela wana nyonso eza ya kobeba soko matiji sobi makitiaku okukuta nzela eza ya kobeba en tout cas tout ça na nzela te pour le moment nzela eza ya kobeba et puis ba terrasse na biso nde
ba place oyo ba Belge ba salaka moni ba venue oyo ba Belge ba salaka système ya ba terrasse na si ba terrasse wana lokola mati likolo mai ba kire ba pont wana ti parce que mai le canasé à pont ezate mai comme le casco likolo ba pont donc tout ça n'a pas problème. Mais le que je comme ça mettre chaud commune matete za commune oyebana vraiment partout dans le monde entier za commune oyebani makasi nazo kama commune oyebani ezana ba prêtre ebele ezana ba tambongo ebele mais ezokufa kaka boye ba konzamboka ba konza matete na ebité olobi ni mpona ba konzi oyo bazo diriger commune matete lelo oyo tozana na moyo oyo. Bon matete na biso ezana ngona ba prêtre ezana ngona ba tambongo ebele ndenge yo lobi mais difficulté ezaki ba tosunga na raté na matete. Matete za ka commune oyo atazo salil kama malamu va ochola yo ba ochola onde ke lo ba tombola yo to bimisa mutu to tombola yo bango baza bongo te matete balinga nde shiti ya mutu kokwea mutu nde na matete nde ba obeta mbela mais ke likambo ezaki oyo sangana oyo ya ba sanga isi mayele ba ndeni ba ko soutenir matete na matete za la raté matete soko ye ba otika yo moko sala nde yango moni Daniel Safa wabunda yango nabiki na matete mutambongo ezaka moko bongo somi do chewa pe somi da pasa mutambongo na kata matete te yango na lobi te journaliste matete za commune na biso matete kokwea mutu nde basepelaka mais soki ya likambo ko soutenir matete boye ba obima te muta oya te toana makamusu ya mike oyo bato mbongo bakosangisaka bambongo na bango basali yango mais baosala te yango na biso na matete mutambongo ezaka Daniel Safu. Maître Chaud kala matete ekenda sango vraiment ya mabe matete za commune toujours ya bakuluna commune ya badeleka commune ya bavoyou na ebite Maître Chaud pona yo mona matete solo ozolo bani pona batu nyoso bakanisa kel matete za commune toujours ka ya bato mabe matete za commune ya bato mayele matete za commune ya ba sportif omoni ya commune ya bato balingaka sport trop et puis ça rappelle moi commune wana surtout biso mingi matete judo biso matete mingi trop judo yango moni batu mingi bazala ba ivoque wana ke matete lokwa ba sportif baza mingi ba judoka c'est que matete za commune ya ba kuluna matete soko che mutu au monde apena ki matete telemi soko mettre ça na bandal ba sportif baza te na bandal ba sportif baza mais par rapport na matete za commune oyo yebani kete matete ba sportif ya makasi bazana matete ba difficulté nini oyo yo moko Maître Chaud soko vando lota peut-être commune nga ezana difficulté oyo yo moko soko zota la commune ayo to na ba difficulté mingi mais na loba moi oyo eza ya moi social oyo eza ya batu nyonso difficulté tozana ngo mingi eza difficulté ya ba terrasse. Tous en a difficulté premièrement il y a ba terrasse puis tous en a difficulté à place ya ko boire fulu tu en a place à boire fulu te tu en a place à boire fulu pété tu as peu sous na difficulté mususu eza ya ba lumière tu en a lumière te na matete Maître Chaud na moni bozali maître hôtel sécurité nyoso ya marché central so ya commune matete Maître Chaud yebisa biso na matete ko bozana combien de wenze et na kati ya commune matete bon na kati ya commune ya matete tozana deux wenze ya minene nini tozana wenze ya matete puis tozana wenze ya tomba oyo biso sikonde to se bazara mingi kaka na wenze ya matete wenze matete na moni wenze matete bato ba kolela ke ba ko buka bango ba wenze ba ko buka ba place na bango ba ko singa bango lisusu bambongo ba sombaki bambongo ba ko pesa su bambongo bango fade na peut difficulté nini o Maître Chaud soko ta na kata marché no oko diriger oko singa ba konti ba sunga na kata wenze na matete oko diriger na kata wenze matete surtout biso par rapport à sécurité tous en ba difficulté ebele premièrement tous en nous awa ba mama ya wenze nyonso omoni oyo bakanga asu biloko te to mutu soki asisi te kazuka biloko na ye afiniki akendako biso nde totikala ko batela wenze mobimba oyo siko tozana ba difficulté ya miyibi yebi place biloko ezalaka itikala ya mbongo miyibi pe bakoma rebele baluka moyeni bakoyiba biso loko to senga mingi za to multiplier ne ba stratégie na biso ya musala pour to sa musala to batela biloko batu na kimia mutu tonga yoko teka teki pe asilisi akena kimia lobi tonga yoko fungola ndaku na biloko na ye akuti pe kimia
Maître Chaud, vous avez des difficultés pour la sécurité na bino. Bongo beaucoup mestre, vous sécurité sur propos à propos de difficulté na bino. À propos de difficulté na biso tokolo bango pas beaucoup mestre té. On les a ba difficulté na biso ils a compte la société na biso to peut ça rapport. Mais il y a beaucoup mestre matete premièrement Maître Chaud. Ils ont koufa ba difficulté tout au bon monde na commune matete awa. Qui fut le garant de votre commune de matete? Te bougumé ça yebi ba difficulté na sur les gars na matete pour avoir un rapport. Azo salaté azana ba service ebelé. Te yé azana compétence ya ko créer ba difficulté wana nyo surtout te parce que mibe qu'on a biso epesi pouvoir ya osala ba makambo wana te. Bango faut ba dépendre kaka na hôtel de ville. Mais tant qu'il hôtel de ville et y a ko peut-être comment ba difficulté na bino mais tant qu'il beaucoup mais ça ko sala ko kita descendre sur le terrain a ko mona ba difficulté ya mboka na ye ina ko kinesi ka pe hôtel de ville ko pesa non na commune ngai senga boye na habite est-ce que beaucoup mais ça zora ta ko kita na mabele pour hôtel ba difficulté commune na ye te beaucoup mais ça salaka na limite que beaucoup mais ça salaka rapport za muto atangi eza musala na ye apesa rapport arrosant sa rapporte no côté là te na côté là te na lobby la vérité mais to côté là te na lobby vérité après sa rapport pour na moni poste ba tutu ba ko lera na komora buguma sa ko sala te buguma sa ko kitate mais mettre na moni yo pa no au battre mo sala te buguma sa pe sa rapena rapport na ya sa rapport après sa rapport pa ba konti selon nous osala ke commune ebe ba kaka boye commune ebe ba kaka boye comme buguma sa pe sa rapport mais c'est que ce rapport comme ranango te pour commune zo be ba jusqu'à présent. Te commune na biso ya matete za ba difficulté ya mike wana za ba difficulté moko ya minene te za ba difficulté ya mike na sens ni so na lobi bongo mboni mboka na biso lelo to na difficulté ya futa ba lelo ba taxe to na difficulté lelo ya kosala makambo esala makandeti na ba poto ba taxi ba mutu pena la muki na tongo azwi mbongo to ndeto lo baraki ndako ezaka ya mutu mais mabele ezaka ya leta ke mutu azwi mbongo na yake futa taxi ya leta pour leta zo makoki atonga omoni leta na biso za na charge mingi osala musala na ndenge na ye moko osala ba effort moko ke abunda pour abongisa so pe babi basala bongo te ezaka pasi pour lelo congolais soko mekika koloba likambo ya taxe problème sérieux mboka etonga makane na taxi photo sunga pi ba continue biso d'autre part donc ils ba maman balu ba pesa ba 200 fois 200 na bango ba pesa ne ba te ba 200 ne kenaka wapi mettre to na wenze awa alors tozo exemple moko mbongo ko zala na besoin mboka ko zala na besoin pour basala nzela msu to ka isenga ba million msu 100 mètres mais est-ce que yo ndimi ba 200 wana ko koma ba sami ba mbongo wana ba osenga wana eux ils ont mon mogo ils ont bénéficiaire nango ils ont sur l'état zo moi futa moi ba tout futa moi ba jamba ni ba makamba misala minene ba mbongo wana c'est le côté imagine quand surtout tous les congolais par mois a futa kata 1000 francs kata na DGRK et qui n'a que ça l'état ba tout ba osala oyo ka msu désordre de ko na mboko ka pona 1000 francs oh point comme sou ba ko ba no beta pe ba ko ba no beta lango pe ba calcul mususu tobika kona kinika na ville ya Kinshasa ou ka tosheka ville ya Kinshasa balobika ke chaque congolais a futaka ne fiske 1000 francs na mbongo ekotaka na kesa leta bato ba osala tosheka exemple bato ba sala que chaque mois a 1000 francs na yake futa taxe na leta tozuka ta exemple moko bato bazara bandako bato batongi bandako o bazara bandako na bango batonga na mapango que chaque mois a futaka ta 2000 ceux qui ba 200 francs et mbongo eko mona te ba 1000 francs eko mona na te ça comme ça et ça comme ça tala o eza période à fati béton toi na période à fati béton béton toi na période à fati béton vraiment comprenez que botozana Maître Chaud oza moko e maître na biso na kata commune matete Maître Chaud ye mutasimi sécurité mobimba ya wenzi ya matete yeni mutasimi sécurité mobimba e wenzi ya matete balobi wina matete yango yo Moses image misapi zombi senga na ye gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa a mekampe ko bongsela biso matete parce que banzela nyonso ya biso ya matete ezokufa tous les quatre coins donc senga pa nani papa na biso gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa Jantini Ngobila asun papa social asunga biso pena na matete parce que quatre coins eza ya kokufa yango natanga ki denzela o eza ya banunu na nzela sous région di bulu moko salami wana tozala nzela o bimiki ke kisensu na nzela o ke kisensu na ndenge ya de la paix
banzela wana nyonso eza ya kokufa. En tout cas basunga biso banzela wana basalela biso yango surtout ba terrasse eza ya kokufa pena ba terrasse ba tongande ba terrasse ya sika basala ba terrasse ya sika nde esala biso bien batila biso pe ba mwinda patwala ba mwinda te. Merci toujours na balandi ya mission na biso to kundula ba quartier balobi bino moko bomoni bino moko bozomona pe bozotala commentaire ezate matete vraiment ekufi l'autre laxi pona bino to laxi 3 quartiers matete to tamboli to moni vraiment matete za kokufa tozaki na quartier Kintimbu to na quartier Baumbu to na quartier Kintaku précisément na marché ya Kintaku matete za kokufa balobi émission to kundela ba quartier yango epesem lebilo partout dans le monde entier pour le rotala ndenge nini kini ezokende pour le rotala ndenge nini kini tozo vivre. Est-ce que kini ezala tilo kini label kala kini ezala label tilo kini ezala pe kini label ensemble de notre émission de kundela ba quartier to ko bana ko découvrir ba quartier moko boye to comme na suka émission na biso to sa bona quartier ya Mpudi toujours na commune Matete bo avenue autoza na quartier Mpudi toujours na commune Matete peste moni batéar baza moebele ba côté kapé moebele balobi ba quartier eza ebele tellement ebele to ko découvrir pour na bino poste tout le quartier na pesi bino mingi na pesi mbote na mingi na vena ngai Dide Masuki mandefa pembe o aza boss na nga de prix suisse ba moto to sikozali ainsi que madame naye Mama Super Anita Lelo Arsenal ba moto to sikoza na palais na bosanité El Kalumbo motema ya mama Adeline ba moto to sikozali respect na yo mon colonel Freddy Lumbwe Nadio ba moto to na sikozali balobi abonnez-vous massivement dans notre chaîne avis du public iti boza jamais dessus na bosanité venanga Brice Kaka Brice Kuka ba moto to sikozali na bosanité maître Chameau esikozali boy Jenga monsieur Jenga Samuel na monsieur Biga Sumbu na bosanité venanga Moïse balobi venanga Moïse grand terre na bosanité ba moto to sikozali mingi ba moto to na venanga Dide Duma mona kisa solo ba moto to na venanga na venanga boza teleme belé na venanga na pixel na ngai fana ba boté boy motema ya Luxembourg balobi moto to sikozali c'est na nga fana ba boté on est là na lelo trop quoi wala émission na bino yango yo continuer bo s'abonner na chaîne na biso boza jamais dessus na kati émission na biso donc à la prochaine borozoa commune Mususu donc ciao. Sangai mwana na yo telemana zwa kimya telemana bomo nangai anyose ko telemana mona nkembo na yo zambe nangai sangai mwana na yo telemana zwa kimya telemana bomo nangai Peño seco telemana mona kembo na yo Apaka mwisanga mwana na yo telemana swakinya telemana bomo inanga Peño seco telemana mona kembo na yo Sangai mwana na yo telemana zwa kimya telemana bomo nangai
na nyonso ekotelema namona nkembo na yo nzambe nzambe